Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check Check TV avec Darling Love la kanona bambote partout place bozwami la kanona binoye yo mwana muluba botama muluba ka sentiment na profiter na pesa mbote na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo pourquoi pas na Georges Djunga otete la ke mafumbe bambote na vraiment ebele honorable papi Nzila na France bambote na yo Dr John Maonzo na France bambote na yo. Toujours dans l'Ilove na émission na vous avez droit de savoir bozaka na droit au pesa to pesa kapobino boyeba lelo na vous avez droit de savoir kaka ndenge zalaka bandeko balandi tozolo belasir ki camaraderie ndenge zalaka to ba yo ndenge oza besoin na confiance mingi ya camarade na yo na ba idée mususu to pesa na entre temps boza ba camarade otuni na nous volonté ya ba parents na yo te avant ça la likambu yo soko zi camarade a communion son na yo soko apesi idée moko boye il faut kaka o exécuter liso na biso ya lelo ezolo ba boye ezala na deux camarades bakola esika moko ndenge ezala kaka bana bakolo lupangu botala na mapangu bokola pene sika moko école primaire, école secondaire, ti ba comme na ba université ba silisi. Kosi sa ba silisi ndenge zala kaka vitesse ndenge ba fi balinga bazelila mais deux filles wana oyo pena côté oyo boye côté ne vraiment zo simbate. Na monde ya mibali boye zo simbate. To ba obimate. Aye na monde o soki asala soki commerce lukaka. Ezo simbate. Bandeko balandi ndenge zala kaka soki bo 22 personnes ba idée yaka. Ndeko mwasa lobi ndeko mwasi wana mususu bazaki merveille na Yolande merveille ebisi Yolande abi Yolande ndenge za boye il faut ba ebisi ngake mutu mo baza ambraza kuna azo sokola batu banzoto azo pesa batu ba chance il faut biso peto kende parce que depuis bena to sisi ba classe ba université bo vi pena ne baninga so bazana ngo neti abandi opesa ba exemple tala ba kingani oto zala na bango na université tala lelo nde bako bazana mituka babala bazepa na mobiso to bando vanda kaka bu bon ba merveille pe ayoki basimani nzela mais Yolande pe ayoki basimani nzela baketina merveille mo yebi kakati so za pasi au commis déjà au commis faible et là on se va représenter liboso na opportunité mon o lukaka o saisir en tellement merveille à mon que pena souffrance surtout gazala na ba famille mon ba famille pauvre héritage bazala encore ya lupango koko na monga tikela bango oh wana pe pena donc non lo ba boyebi ba genre ba quartier wana ndenge zalelaka bana basi wana mibale basi minzela ba ke braza ba komi na braza ti bake kokuta na marabu yango marabu ayebisi bango ndenge za boye soki bolingi vi ndenge bozoluka bozwa bolingi vi ezala ndeti ndenge nini oyo bandi expliquer nga nalingi nasala boye ndenge nazongisa boye babezio kaka nyonso bango bazala nango to bavi nyonso bango baenvia oyo baninga bazala nango balobi wana papa nganga pe alobi te nga mpe napesa bacondition na nga alobi ndenge za boye bokopesa nga nimbongo nini nalingi kaka boyelanga yo merveille yelanga mon lipapa bazelo asa lipapa ya papa na ou bien si ya sapato ya papa na ne mama na yo yo pe koto Yolande yelanga ba poussière ya mapapa ya papa na ne mama na yo basimi nzela ba ye Kinshasa il faut bazonga dans quelques jours merveille azala déjà na mutema mabe aya yibi mabele ya mapapa ya papa muninga ya ba parents muninga papa na mama asimi nzela niko ebisa muninga nini akimi Yolande akei azongi braza bavanda kaka boye ndenge ezalaka mwa mupepe ya mbule ye kake ebeti bapara ya Yolande bango nyonso mbale bakufi wana muninga na ye merveille atikali koya te bandeko mwana mwasi pe yo mo yebiso deja kufeli emso ba makamsu pe ozana na mutute azala nango pe na mutute ke ayebi pete po ye asaleli yango te ndenge ba yebisaki ye pa bakundi pe matanga po après quelques jours muninga na ye aye ko ye aye bande expliquer tala ba parents nanga boye wana
ye pa bandi olendisa eti no boyebi kaka nyoka ndenge alendisaka bato po aza nyoka aza mutu mabe alobi na ye eza makambo eyaka kanga motema boyeboye mosu nzambe kaka ni mutu apermetaki yango boyeboye esili nango bavandi eyo koma tamo boye amoni penako merveille changement ekoti makambo bango bakenda koloba kuna changement ekoti bambongo papa ye pe bon aza nanu vraiment te aza nanu vraiment sûr te pe aza na bapreuve te po bango kuna basenga bango papa na mama mais entre temps baparents moninga wana baza kaka toujours en vie na bakufi te moye pe azwa arrière pensée que ndeko mwasi akendaki kosala kisi yango ke apamuki boye azali vraiment nanu na badoute mais akomomona pena abi non oyo nga nazomona oyo ekomi suspect po mbongo mo boye omona pena mutu mo alamuki kaka na ntongo bino mo boyebi bambongo kisi nde ezalaka ti alamui na ntongo asala ne loro malonga te me mwani mutu apafuki ndeko mwasi abi adeside fois azonga braza po amonaki liwa ya papa na bango na mama bango eza clair te bafamille kote ya papa kote ya mama bakomi koloba ndenge ezalaka jusqu'oyo ebanda kosala mabe abanda oyokaka eloko mobe na motema tokoke koluka liwa ndeko na biso ye mpe na part na ye adeside abi fo azonga epa marabu wana na braza kozonga azongi bandeko balandi marabu ayebisi bongo depo kenda ozonga sute po ani natuna muninga no tango azongaki awa ayebisingaki eyo lobi okokoka na yo te kopesa baparent na yo muninga na yo kutu ayaki apesi mabele ya papa na ye na mama na ye omoni vine ndenge change ndeko Yolande Kamwe abi baparent na ye na Kinshasa bakufa te baparent o bakufa bazala ya ngai bino moko boyebi nganga abebisaka ndoki abebisaka mayebaka kobongisa te kobongisa za kaka epa nzambe bakobongisa ndenge nini po mutu deja akomi deja papa na mama bakie deja na sama bele nende ko Yolande azotuna ntango apesi lisolo na ye abi darling nazoyeba te eza makambo eza spirituel nakobanda kobeta ngo ndenge nini na libota na nga to namema ngo na niveau ya leta yango wana nzanga moko te na plateau na kolinga tosala analyse ensemble naza na ya Gauthier business naza na chez la kupula oyo tokosolola na bango lelo na tosala analyse toka avi ya moko na moko kotala likambo oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi na kobanda na ye Gauthier ya Gauthier bonsoir. Bonsoir la canon, bonsoir et bonsoir na bandeko Bazili bakwa kolanda biso na émission na yo, vous avez droit de savoir. Merci beaucoup mon ya liboso na bafani tout bazola. Moi ya liboso zaka nazo mituna tango zobeta lisolo oyi matikati nanga faute kozala ya nani. Vraiment faute kozala ya nani na mituni pona nini. Moment na vie vie pesa na ba principe nango, vie za na ba interdit. Ezana ba makamususu malgré ba pasi, malgré ba minyoko vraiment interdit moko boko ko kufungula nzungu moko bote. Merci beaucoup ya Gauthier na kozongela yo chez la kupula bonsoir. Bonsoir darling love la kandona. Bamona ya liboso na bafani tout bazola. Nazana mande botala lisolo epesinga pasi. Otala makambo komela bato na ba vie esala pasi nazangi na moya loba mbote nanga kaka na papa na biso si bomutombo na benga mon fils ndoi ya mwana nga petit Sibu Kairos mutombo chipanzula bambote na yo papa pona chaîne na biso munene bato bayaka na bamasona bango ya boye ekomela bango na ba vie loko esali pena pasi danto la kisaba ndeko ndenge nini mokili ezotambola po baye bandenge ya ko marcher voilà. Merci beaucoup chez la kupula nazongela ya Gauthier analyse d'abord epai na yo komona ndeko mwasi ndenge bakena ko luka kisi ya mbongo na camarade na ye bapesi bango condition que yo il faut zwa mabele ya makolo ya ba parents na yo pe faut mabele ya makolo mais muninga ke ko yiba mabele ya makolo ya parents ya muninga ya ba parents ya muninga wana mususu lelo papa na mama wana bazana mabele ndeko mwasi Yolande aye ko découvrir yango analyse d'abord epai na yo. Mais analyse zaka mutu poko mona ba niveau wana a réfléchir na ba modèle wana qui a épargné ba parents na a qui ne lia ba parents ya muninga. Moi je trouve déjà que moi sur Yolande soki Yolande soki merveille ba komango esa. Merveille mutapesa ka idée merveille pe kaka ne mutu ayibi makolo ya ba parents. Donc merveille wana je pense que ça vraiment aza entité mobimba spirituel aza penza agent
ya satana na se na moi oyo moni po muta komona ba niveau wana eza mwa pasa aza na mutema te aza susu mutu te yango na koko bomane facilement ya mibale nazo kenika na bi famille wana eza famille moza nango polele ndenge tolobaka na balingala na biso boy mutakala amoni nga moi je ne suis pas d'une famille riche hein ba papa nanga baza na banka moins pe à leurs âmes mes parents papa na maman nanga mais ba sala loko moko batika babokoli biso ba principe moko chrétien basali loko moko batiki biso vraiment na kati ya liloba na Nzambe c'est que biso ne toza boye to connaîtra ba moment difficile opina ki yo mouvement vana bi te opina na suki mais ko suka lo ngo ba ko déraper pe mais tellement ba principe ya Nzambe zali liloba na Nzambe zalo baka non suka mon rédempteur se lèvera suka na bi kaka ki ata mulile umeli mwinda ekopela kaka ozomona déjà bake balé tata et nous bake baza famille moko mutakala baza sans protection spirituelle parce que nous avons deux forces spirituelles non il y a mulili na lumière do bango na mulili bazate na mwinda bazate do protection zate liloba na Nzambe pe na famille zate yango na mutu ya libanda ayeko lia bango ale papa na mama c'est vraiment très dangereux moni makambo tolo ba boza pour déjà ko zongisa biso na sima na kolobaki na mabota na biso toluka to vandi sango kati na bonzambe ndenge Christ alobaka o nga na simbi na loboko nanga muto akoka ko botola nga zate do soki penza famille ne simba maki na maboko ya Nzambe bien que mona na bango ezaka nango pe famille chrétienne mais mona mwa moko abimi na ye mais tellement boza na bino na maboko ya Nzambe akene kuna tuta na kuzonga parce que bakolia papa te bakolia mama te po bino surtout bona maboko ya Nzambe donc salinga ka passe na weba ki famille moko mutakala na niveau moko impossible mutalibanda koti asali bango ba blague atafuni bango akena eka bongo vraiment salinga passe makasi. Merci beaucoup ya Gauthier na kozongelo po analyse na monsieur continue za yo moko te chez la kupula analyse d'abord et pas ina yo komona ndeko mwasi ndenge a perdre papa na ina mama na na buzoba na eloko moko boye ba biloko mokilo bango balinga ba kende ko luka to ba bozu ya tango mukie courte joie analyse d'abord et pas merci la canon premièrement moni et ça li pas si makasi pe si pas si analyse nangeza boye nazongi na mo mukie sima tamba ke nange bomba le panganga nganga na ebisaki bango bakibaya na makolo ya babo mutu ya na o ababoti na e moi ke monde spirituel ya molili ya bondoki eza lokuta kaka po yolobi na babaya na oya baboti propre baboti na ye mais amemika ya muninga lokola bazaki kana posa ya makila asalaki nini asalelaki kande utoloba moyini abebisaka mabongisaka te en tout cas merveille ndeko osali mabe makasi asali mabe makasi donc salinga pasi pona nous papa na biso papa Gauthier utoloba lobi bazaki na vie spirituelle te oui po mutafongola ki porte d'entrée ya liwa ya tata na mama ezaki ndeko na biso moko yo landa biso ki déjà sur makolo tie na ndako ya molili ato sacrifier te ato pesi te dès que kaka batambe na yo ni ati déjà ndako ya molili esili sacrifice nyonso ya wana donc akabaki déjà libota na ye akabaki déjà bomo ya ye na tata na ye déjà ndenge déjà ilikanisi tant déjà vandi au réseau muninga pesi yo idée tant déjà ndimi déjà au fond de toi ndimi donc okaba nyonso yango wana nditi alongola ki makona ya kenaki donc ye moko ndasa ki propre source ya liwa ya baboti na e donc on n'a pas rien de comme merveille pas ça la qui m'a donc eza li solo moko darling ezo sala pasi makasi ndena vandi bona ko kata même kolobate pona nini ko sala bongo boyoka na muninga mi fa ko ebisa muninga vérité ke boti tika to vanda na biso mosali muninga shita sima yango nga depuis na bande kokola nga darling omona na ina na mi intime te na camarade moko bendit soit ku place azali bambote na to tanga na banda école primaire pampa to matina to yaki ko kabona 6e des humanités to diplôme to c'est pas diplôme ensemble to ko kabona université kabola ki biso nga kenda ki fasik ya kenda ki zipa to koma ko kutana mais ko kutana ko ka moi ko kita ti lo pe to kabona pe ko changer pe ba camarade na ko na camarade mususu donc na benga na ba mi intime te donc ka camarade eza bo mesana otali kaka komo kwa mwande kwa mwa lisolo pe mwa pasi moi mais ba secret na nga eza pona ngam ami intime ya mutu na sama beleza ye moko na lola Nzambe te to yemba ami intime mon Jésus et s'il y a ami intime za la raté moni siko ne sika merveille memi muninga donc pasi na ozanga na maloba lobo na yeba te na sala nini soki bazongi sakata soki nganga bongi sakata
donc anga bongisa. Merci beaucoup chez la Kupula eloko zobo malelo ezaka ka vie appréciée soko monaka darling achaka na ye plantes après une semaine à Longoli et ça par rapport il y a ba moyen nenge darling azuelaka ko lukate ke ngapena banda ko sala boy nazongi sabo nozo mona ba problème ozo kweya pour ceux qui oza na yo na mutema mutema munene nenge balobaka eloko mutu vraiment ebeto na mutema te c'est pas la kana oya yo zana na za ngamoko na za propre témoignage na ngamoko ngana koti G1 na sisi université na famille pauvreté yebinga papa baluba pesa na bango bana ba papa ya lelo so bamonika mwana komine da mukolo asombele so elamba te asomba comme occupé baleki bana sima nazaki na nga penza na ba talaka mobile na banye na pasi tilo bomolinga bomona kitoko boye na télé eza grâce à nzambe apeseki mwa makoki ko raposela na bandi G1 na des pantalons na ba 3 chemises na kuna ko somba ngo ndenge na sombi ngokande na otanga na kana debodi na moko ezaka vera kuna photo na tia na Facebook zo na mona photo na lelaka na debodi na moko ezaka vert moko rose ndo linga makasi ndo lota na kandi na bi 3 pantalons moko ya rose basiri ba pantalons ba rose mo na moko ya rose moko ya jeans na moko ya noir na banda j'ai un bon na kenya na classe pam moi 100 francs ba garçon ba noya ba teke so ba chemise moi 1500 na so moi 3 chemises na na 5 blambal ko 3 pantalons j'ai un pam non baninga ndo mwana bango so tali bango mi tali oleli mais na kanga ka mutema o ba copie bandoya na ba bibali pe bandoya na ba copie makasi pe ndoya so c'est laisser faire au sein de nese nzambe binzambe elambe so mana ngo mutute la bi ne fait pas le moine nga na yo tanga na nga tena la ksabatu lamba na bandage un bon la canon na biso na bandage un pam ti na aussi tana komi gene na komo komata ti je to na komi pola taper le kwa baninga kombe kola taper le kwa na guna nga po nini na vana na nga kimi na boya na nga vie ya apprécier c'est ça yango kaka na uta koloba awa kolula o eza epai ya muninga te po ekoki komema on erreur lobi ko ako regretter si je savais akaka toujours na retard jamais avant non mona te ka yava aya na retard déjà likambo se salami o eza ke eza boko bongisa ka ngo lisusu te ye gote tozo continuer kaka analyse na biso lelo yo mingi pe bazoloba ke eza baboti moboti surtout que moi on a déjà ça si université azui nanu te mobali moko boye o azana capacité peut-être ya ko salele ba besoin na ye à 100% okoka maman na air wana nde air yo yo kaposo ko finga mwana na ye tala baninga bazo sala boye tala baninga bazo lata boye ngo zo mona ke batunsu bazo ke ko koma tina ba niveau ko simba bakisi oui tozo yo kango ba parents mususu pe bazo za la cause ya déviation ya bana bazo za la cause ya malheur ya bana akomi ko comparer mwana na yazola sa mwana netala mwana muninga mais azoye bate muninga ozola kisa wana peut-être azana ba tante na ye oyo ba déjà na mwa eloko na bango oyo mwana no azana bango te azana bandeko na poto ba relation oyo mwana no azana bango te de biloko na ezala ngo facilement ozokomba na ba famille na biso to ndenge moko te na ba famille na biso tozana batu ndenge moko te ozokomba azobosa na peut-être que mwana kako wana peut-être abimaka na tongo to lo génération mi bundela aza soda ya makasi mukonza ko mibundela ka penza poka mibundela ngo ndenge ozolobela ya Gauthier on dirait ba para ba comment otika bana ba mibundela avant l'âge pour lelo na kala peneza ki omona parent mwana na ye ça komi déjà majeur mais ti lelo sombela ke lipana ndako sombela ke lamba na ndako mais lelo za bongo te mais lelo za bongo te ozomona na te ozomona déjà ba parent ba ko kate fonction publique et futa kana ngo so ba perte ba père ba comment tika ka ba papier na ba mère ba abimina mpiko ba papier boya teke ba mère nguba pour jo monga transport zo comprendre ba papa ba ko kana bango susuté c'est ainsi que bana comme na passe zo côté na ba parents natala papa na nga vandi bo bana tongo ti buto aleli pate bana ba komi ko ba to mi bundela génération mi bundela to bana ko sala be fort moko boye bien tout ça mabe te ça normal te mona fois tanga ningi soto tanga kina ba facilité ti to komi ba 6e année des humanités bien que ba koko se comme à l'université au moins maternelle primaire atta secondaire tout atta secondaire mona tangi normalement ba base moko normal vous comprenez Congo na biso ninga na lobagiza seul mboka oyo mona zo kende classe na lipa nyongo na libungu nae yo lingi mona na zo ndenge ni na ba 15 heures maman ntango yo songa mbonga lipa ate papa zo bata mabwe mama na bandi ko loba mabe suko mona na za maile ndenge ni telaka ke vraiment na classe na lipa nyongo biso to kolina ba lipa nyongo to ke classe na ba lipa ba nyongo te to ki na classe pe na ba sombele bino lipa normal bolé ya ngozo mona lelo bana nyonso ba jeune tout ba komi na ngo ba coopéra so ki na zan cop na cop mona zana aja ko ya kozala coopérante zana aja ko tanga mais coopéra tala bano ba tekela biso ba mai ba opira bana ba jini
ba 12 ans 13 ans ko condamné bango te pour ba parents bazana bango na moyen ko foutre la bango même pas école primaire. Donc ils ont vraiment pas comparativement ba mboka muso mona maternelle so ki primaire c'est gratuit à l'école. Mais na Congo te ce qui fait que les lo oyo na nyanga ko ndima vanda 2 jours 3 jours azoliate. Ah oksala ka cop so to kena ba carré na biso na banda na mai makile no mona ba jeune ba zo bimisaka ba zelo na ba mai kaka po bazwa lipa ba sala ngo kutu po asala ngo projet mo boté azo sala kaka po azwa lipa ne fiske ya kolia. Ce qui fait que vraiment eza moi passe na bamboka oyo. Donc nous espérons que ekobonga yango tolobi ba parents pe baza cause ya malheur ya bana na bango. Surtout parents zo kokate lokola za ye moko pe et avant d'une espérance moko boté ça perdre déjà espoir ye moko a otinda mona na ke yo pe perdre espoir que nous nzela mukuse o muso albane ba muso pe basala ngo na ngo akufaka. Notre mikolo ba ko sabiso ba bio côté ko ba changer G ba pe sa susu ba tuté komika ka o sali soki ba nini lukuta monde zaka monde de sacrifice. Il faut qu'on sacrifie. Merci beaucoup ya Gauthier. Chez la couple la ndenge ya Gauthier lobi tokota kina na point oyo ya ba parents lelo ba komo tika bana ba mi bundela bango moko vraiment moi na mi bundela ye moko peut-être moi na moins de 18 ans ayebi déjà komi sombele lamba boye au moins papa na maman bazana bon moi ndo oyo kinde ya Gauthier lobi eza vraiment erreur ba parents des osale ke bana ebele bazo ke no tomber na erreur bon. Là quand on a côté moi muké kota ba parents, il y a des parents oh ba sala ba sacrifice, ba sala be fort, ba bunda tellement na viti na kimo bangé na ba mona ke simba te ba nini ba fandi. Et ça vraiment pas faut dans ça contre le papa na biso alobité, papa Gauthier alobité mais na meki un peu kolimbo la moi muké, et ça na ba boti opé, asala ne ba sacrifice nyo sopona bana na e mais darling amoni ka komi na suka. Atali ke mona so ke sombi lamba po bima pe bien lokwa baninga o moya gangela eza tatela bia apo kaka obanga mwana mankete mabia eza pe moi bien mwana nanga pesa nini abima mutu na miso batu soit abonga eza pe mabe voilà mabe na ndenge ke mwana zokotisa eloko na kala ndezalaka na tango ya ba mama na biso na tango ba yana biso ndezalaka ke asombelo komoko libanda kotina na ba parents ba boteli batumbi mais lelo te ça pona nini pasi donc papa bunda na ndenge nyoso bunda amoni ke simbité habite na tika kaka na osala nini ate ke papa ndatinda kinde ko merveille to maman ndatinda kinde ko merveille te ke ne ko lukanda ko nganga non amoni ke pasi le ki amoni ke donc condition de vie na ndako na bango za bien te ba vivre betaka ba 10 classe na bango normal mais pourtant na kalezaki so mutata ba papa biso solo ba sala ba place eza po batanga mais lelo ko motango tena biso batotangi na bao batangi te darling to saka ndenge moko pa Gauthier tulo ba ko moi mobali munene so ngana ebi to na papa mo to na ebi to bien ke papa maître aza lelo a se retrouver na couper couture eza pona te katangela ngo classe aza licencié na makambo baba bato basala mambo ba produit chimique wana bato je sais pas so benga ngo nini la tanga classe moi ya babongo aza donc grand chimiste lelo est-ce que se retrouver na nini couper couture okuta tangite balakisi kaka otande moto otonga papa akoma otongela batu bilamba po nini pasi da bunda trop ya bisa bina kotisa dossier surtout la na 10 000 entreprises ya makamwa bongo so na mboka mupaya etambola na mone simarte na sani kala ingangu kala technique da sali kaka pone fiscal sika olala azone sika na eloko akolia tu vois ils ont moi pasi donc pasi kaka nde. Merci beaucoup chez la Kupula comme déjà presque na fait ya analyse na biso ya lelo ndeko moi si le banaye ezalaki ke azoy baté asala nini akomisango na l'état po eza makambo eza spirituel ozomona pe aza na preuve te ozolakisa ke ndeko moi si nde abomisi ba parents na ye azoy baté asala ni est-ce ayebisa famille ya papa na ye na famille ya maman na ye vérité ke tala liwa o papa na maman bakufi e uti na nzela na nga boye conseil nini ko pesa na ndeko na bisa moi conseil na pesa na ndeko na nga moi si ndeko yola place ozali olanda nga premièrement eza soki ba papa na maman bakufi faute eza yo kende pa basala nzambe tubelo na besoin ba prière po des gens yataki makono na ndako molili ozana besoin mabondeli makasi kende pa basala nzambe luka tuna basala nzambe betali solo na pa basala nzambe po te bi ke soka lobi yango na famille ba famille to ramambo ebele ba musumu te mesuka bongo to ko boma yo pe boy na boy ba osala ba ko se faire justice kende pa basala nzambe po musala nzambe ko tanda secret no liboso na miso ba tuté tubela
senga bolimbisi beta lisolo na ndenge camarade amemaki yo basambelela yo le reste nzambe na ko s'en charger nango ko beta no lisolo na famille te po moi ese sopana to beti lisolo bo beta yo basano so tamso pe ba ko boma pe na yo ya lo kwa to jiko pa moi to boki na mabele dindi to ya sima to ko lokota malgré to lokota ya propreté to ko lokota na lok to kamuli malgré za propreté mais to yeba ke to lokoti mai we ko ina kati ya mabele na nya lokota to lokota te ba boti déjà ba kufi ba kei senga bolimbisi e ko simba kaka oza mwasi utangi classe na yo pe déjà bien silisi e ko simba nango kaka nzamba ko yokela o mawa ako pambola yo ako pesa yo no soza nango posa conseil nanga na pesa soko po moni ezo simba te la plupart mingi za rapona biso ba chrétien te mona pasi e ate ke o soki te ba osala musate na nzamba o total o ebi lisolo ya Job babomele tina bana na ye Job mwasi akufa Job aye kozwa maladi oyo ya poso nzoto esila kata komi kokwanza tina eteni ya mulangi matika nzambe te neti babiso lelo na beti lisolo na nga pe mwa ndambu na banda classe na 3 pantalons na 2 body na yo somba mwa 3 chemises akomi na 5 lelo na komi na ko changer pe lamba lokumu ezonga ka epana le panzambe pona kanga ya mutema na yike mpiko ndenge monanga atomo nezo simba te ko bakaka na ndenge komi boya na nzimi te so simbi te seke nzambo osambela kaza lokuta te changer position mais na nzimi so sambela nzamba solo nzamba osunga ozwa ka vile wa ba mususu. Merci beaucoup chez la Kupula ya Gauthier liloba nini koyebisa na ndeko na biso mwasi au problème o ekomeli e po azo ebata sala nini est-ce que atanda likambu na famille ou bien hakene nango pour l'état pe makambu o eza spirituel andi marango te azo ebate asala nini conseil nini ko ki ko pesa e non partir na expérience muto salaki na l'église débé ye mama moko lobi aboti bana mine mais mi bala aboti na camarade mbali na ye mobali ayebite siko aye asala nini place ozaki na bapapa na bamama te akenda ayebisa kaka mobali na ye nzambe akolimbisa ye le pardon c'est nini qui libère sango moko atelemai na fenêtre aotala ti ayi bo bapapa bazali bamaria banani botelema bapapa na batelemi ayi papa kokosa te po bato bamona kosambela to nini mwasi no ayi koloba no likambo oyo bwana bana mine mibale ayo te papa liboso alobi na bengani ye na bano mibale wana alobi ya ngai te na oyo alobi ya ngai mpe bakomi dute na bengani bango nyonso papa mibale papa misalo siko sango yebisi baencadreur ya mama wana spirituel abi boyebisa siko boyeba réponse boyebisa mama wana akende koyebisa mobali na ye pour dire que eza na bamakambo mosusu ekokoma na vie lokola basali na nzambe bali okumbi onkapa basali na nzambe basambeli po na yo balelima wa nzambe bosuki bino na bino bon po soka meki kokende kuna na loba na yo bande azana ba frère ana ba sœur ba papa na ba mama pe bana bandeko na bango d'abord na ba ko bomaye et puis ba ko boa ke na quarantaine donc atikali mutu sans famille et puis mukili ba camarade ba mama wana donc ako kufa pe akabwa ni boye ndeka maman chez la lobby le mieux à faire réali indépendance sincèrement de tout son cœur. Nenge la chronique je pense où il y a tout beli na motema ne mobimba nzamba nzambe na ngolu akolimbisa ye ba délivrer le rôle sataki na tambi na ekuna et puis azala vraiment na kati ya losambo ye a même vie de prière na kati ya famille na bango parce que biloko wana eza mystique diabulu so sa koti na kati ya ndako na bino akena papa na mama mais siko ba ko ba no créer bango ba makamsu na kati ya ndako baboka ukiko ya susu ya grave akokoti la bino pour possible fungole les portes c'est quoi ça continue dans ndako a commencé la oya lingi quand une bible lobby vient pour détruire dérober voler à ça détruit abanesko ko yiba bango balipa mboli bango mike abanoko tsa ba malade ba mebele donc conseil ya makasi alina biso batutoyo ki lisolo yo na batu balandi biso en tout cas tout ce kaka vie na biso na maboko ya nzambe quel que soit le problème ningi maman Shela aliawa changer dans nos positions total soki nzamba ko yanola yote. Voilà. Merci beaucoup ya Gauthier bambote na yo tozoka bwana déjà. Te bo bambote na ngai ya liboso na bakana basali na nzambe bozo musala ya kosambela pona biso. Ba bana poto ba baza basali na nzambe ba pasteur ba prêtre ba évangéliste en tout cas bo sambila makasi pona mbuka oyo Kinshasa sika botiki biso pour que vraiment lipamboli ya nzambe za la kali ko na biso et que kondima na biso et ningalate par rapport à passe et comme koningisa moi kondima ebele je salue Merlin Ngola Merlin, je te salue depuis les États-Unis
na saluer couple Zagor Lutadiambu, mes condoléances Kulutu pour na petit frère autaki Hollande na Kinshasa makamango yango mutaye vacances na kin akabwani akufi donc na saluer Kulutu Zagor Lutadiambu azoli la makasi na famille Lutadiambu nyos ba condoléances na biso et puis bon la force de ma jeunesse Dorea Masengeide ma fille qui est à Paris na pesi mbote na pesi mbote na mama Bokilo maman Adrienne Nongi, maman na Paulina, na Pessimbote, et puis bon, dans ce qui s'y naïe, métisse noire, celle qui a conquis mon cœur, donc Glody Lukala. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup, Ya Gauthier. Chez la Kupula, Tozo Kabana déjà, Bambote Nayo, Nabaye. Bambote na nga bino boyebi kanye na bat na rati ye bo pe place aza ebike ndeza bwena banda na ye na boss na biso papa Sibu Mutombo mon fils ndoyi ya mwana nga na bandeli susu petit Sibu Kairos Mutombo Chipanzula le guerrier na benga ke bongo po mo papa ebike te aza guerrier na boss ni susu mutu moko camarade nga moto bani na depuis awa to vana veni moko ertina misi mama na leli otala émission te au sabona na Congo check on mona pena muninga osala moi appelle sala moi bien et moi félicitations po bino boza soto ebisi bino boyo na sengi na ngate po ni abwe pena okela na ngapete atina misi moi sia mundo munene mane babi wana mistaka misa munene darling love akenda sala asa misi pas sala journalisme awa saka na RTNC puis taka ne makambo efunga maka voyage apote ya kenda na bambote na yo bambote mingi na pasteur Crispin et pas na mo émission internet maintenant connecté pour na Congo check à s'abonner à mon naka papa merci vraiment na ba prière na yo pour nga pour na moi na pour na mobile na pour na famille na biso en tout cas merci beaucoup papa na izo ko na zolo ba susu na ba kisene pa gotia otelo ba sala nzambe ba sambela pour na biso Congo ko bonga kaka to changer kaka ba ope ba kufi pe eza nango total te biso ba to tikali pe changer kaka en tout cas mbote na bino nyoso ba tubolinganga so mbo benganga la kanona nzali à partir la kanona bozwanga na téléphone te. Merci beaucoup. J'espère Tokomi Nasuka ya émission Nabiso, vous avez droit de savoir analyse Nabiso déjà et comme presque Nasuka yango kaka ndeto lobaka wanvia kelo côté nyoso pozwango il faut souffrir et le remonter zala na bopete ata darling da sala émission boy emso bo moninga na émission oyo. Monsieur pas me tout ça tout nangabi darling na monika ça même maquillage monsieur de la metiti maye boye il faut na beta 7 émissions 8 émissions et ça normal pour avant na lia faut na souffrir et ça bongo et le remonta bo pété zala ata ba mbongo wana kisi so ke lukango ba pesi yo condition que na buto avola la fo la kanye na buto avola la fo que ba tout so ba lali yo ko la raté yo faut zala ka na ambiance nyonso za passe to ba nyonso kaka kisi ya bien mbongo ya bien et ça répand nzambe sans nzambe mon boulou kaka ndenge balobaka wana vraiment ndeko na biso mwasi tikaka nyonso na maboko ya nzambe nzambe ayebi malgré tout ça nyataki makonanda kwa nganga mais ozala innocente tikala kolinga te ke oboma ba parents na yo ezake muninga beteli yo shita sima kaka nde baninga bazaka mabe baninga mabe yango mona ka darling na lobaka na confiance en mutu te ata elilingi na ngala na confiance na yete confiance na ngala tike panzambe meilleur ami na nga o akoteka nga te o pena rozala ke o rozala ta na beteli lisolo na 12h na 15h jamais na yo kongo pa mutu mais mutu mokiso na beteli na 12h na 12h 1 minute na 12h05 a robete lango mutu. Merci beaucoup nabino ba abonné na biso nyoso ya Congo check TV bo continuer kaka toujours kopé ça biso confiance ndenge bo mesana mo pepe tango eloko malamu Congo check eza église to mona ngo église soki batu bazo délivrer batu batu bazolongola molimo celibat bazolongola batu kindoki église wana bakoma kobundisa ngo makasi wana nde bakanga pasteur wana ndoki wana nde bakoloba pasteur wana za magicien makambo koya ebele makasi babone na biso boyi kaka kapiko eloko mbako te ningisa bino eza mu pepe ningisi makasa meningisi misisa te. Merci beaucoup na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo lisusu merci pour la confiance merci encore na cœur sensible Bambote na yo pe esiko zwami kuna ma grande sœur chérie Preta Color moi ça mondele Bambote na yo vraiment belé merci pour nos conseils Marie Kabala depuis États-Unis New York Bambote na vraiment merci na mon réalisateur Metiti Morasa qui est toujours bon na ba émission kitoko boye vraiment wana makasa Metiti ma check Congo check TV
Yasiba Mutombo, Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo.